Amel Bota me bandeko liloba na Nzambe partout ezali topesi bino mbote na bandeko nyonso. Amen amen. Na libota mobimba ya liloba tozali na salongo toye kosala salongo na RTNC precision ezali na radio premier radio ya mboka awa na province ya Sankour na territoire ya Ludia na rompo na ngonde yango oyo toye kosala salongo. Ezali misala oyo sa grandeur alakisi biso na mokili mobimba esengeli ko manifester awa tozali na rond-point ya radio nde tozosala libota ba frère ba sœur ba serviteur eza malamu mpona kolakisa misala oyo sa grandeur aye nango na katikati na mokili. Amen libota tosalaka boye ezali 62 tosalaka boye po ezala pe malamu ozume ndako oyo ozongi biso ba frère ba sœur wana kini okomi kuna ozume radio wana ozume lokwa radio wana obendi oye kota mokili oye kosukisa boye na kanisa zo yao ora bandeko yao te yaya yaka Mariaka Pécré papa vous allez bien Pécré Yao za la photo